Baninga na nga mbote na bino avant nakende kima na profite nasala petite vidéo. Vidéo lelo ezali ndeko ya mobali aza auditeur alandaka nga azali français ya mondele. Abengi nga parce que azalaki na fiancé na ye ya congolaise à Kinshasa. Alobi na nga Muna, congolaise à Kinshasa nalingaka Kinshasa nalingaka Congo. Naza amoureux ya Congo. Mais bino ba congolais bonyokolinga, bino ba congolais bosalinga mabe boye pona nini. Mais eza nango vie. Abi Muna fiancé na nga na salaki nalataki bague ya fiançailles na Tour Eiffel na salaki ya moi quelque chose ya magnifique na pesaki makambo nyonso bolingo nyonso tolinganaki tokutana ezalaki stagiaire na esika nga nazo sala nga nasalaka na société moko monene na Paris 16e ya yaki en tant que stagiaire après tolingani quelque temps après azwi pe poste et puis tolobi nalobi na bala ye andimaki pe tosalaki fiançailles nalataki bague na Tour Eiffel. Mona nazwaki problème à santé. Problème à santé ezwi nga écouter nga vie. Et alobi na opeso vérité nyonso te et complikaki nga nzoto complikaki nga ti ezalaki que au point nazwaki accident tant nazwi accident basalinga opération nanga basalinga nakoki lisusu kotambola te nakomi na kiti fiancé nanga azakoki kosoutenir nga au début nakosoutien na ye kosoutien nga allez un moment ayebisi nga vérité na okoka su te nalingi totikalaka nde tozali totika bamakambo libala boye na boye nga na okoka susu te azongisela nga bague aselibera mona naleli nasalaki dépression nazalaki banzoto bataille ba 60 donc alakisinga bafoto avant na sikoyo azalaki nzoto mokie sikoyo akomi tala monene azalaka na kiti abi asalaka malembe barééducation balembe barééducation espoir ezali po atambola mais eza mpenza sikoyo te po ezala barééducation malembe mwasi alobi okoka te osupporte te mwasi aboyanga mpo nazwi likama mwasi aboyanga mpo nazwi problème baninga nanga epesi pasi epesi mawa franchement ayebisi nga naki na mwasi ya congolaise nazolinga Afrique nazolinga fiyonga mingi elle m'a déçu fiyonga m'a déçu donc naye komona bolingo ezalaka nango kaka soki oza bien bato baolingo soki oza bien te bato baotiko lelo nakomi na kiti lelo nakoma kosala baséance ya rééducation mpona tambola lelo nakoma monene lelo nasalaka susu te nabénéficiaka na location na ngai ya handicapé lelo nakoma réduit baninga nazalaki na bango bakimanga bao bazalaka nanga ezali baproche na nga papa na nga mama na nga na bandeko na mwasi oyo nalingaki na mwasi nalatisaki ye bague na mwasi oyo naesaki tokobalana mwasi yango ntongo amoni nakomi na problème mwasi atikanga mobali azopesa lisolo na kolela epesi nga mawa mais nga nayebisi okojuge bato nyonso te bacongolaise ya bien baza ya mabe baza tout comme mutu nyonso dans chaque humain dans chaque personne il y a le bien il y a le mal peut-être mwasi yango akokaki kosupporte te na phase oyo mais en tout cas limbisa ye mpe kosala koloba mabe te na ye nzambe apambola ye yosambela mpo aza katolike nayebisi yosambela nzambe otindelo mutu nzambe otindelo mwasi ya bien akolingo ndenge ozali ndenge obandi boye ti ozo avance ozosala baséance na rééducation lobi okotelema lobi okotambola lobi osala bakilo na okoperdre bakilo lobi okozonga voilà donc vraiment na encourager frère yango mingi s'il vous plaît bandeko na nga bopesanga mpe bamessage encouragement mpona frère oyo bopesanga vraiment bamessage encouragement mpona frère oyo aza mondele aza français azalaki na histoire amoureuse na congolaise adecevoir ye congolaise atiki ntango aza na pasi me baninga na nga eza noka mpona sujet ya congolaise te ou ekolo mosusu parfois bolingo ezalaka na baépreuve nango moto mosusu akoki kosupporte te yango apréféré aloba na motu oleka asalaka basemblant oleke anyokola susu motu na ndenge aza na pasi ngai nayebisi ye tala le bon côté ayebisi yo vérité mpo bato mosusu azokangama na yo neti azose culpabilize azonyokolo ntango mosusu okobika te guérison na yo mpo ezala c'est bien ndenge ye ase libéré na yo ayebisi yo bavérité yo mpe passe à autre chose passe à l'avant
tala guérison non nzamba sunga nzamba batela en tout cas lisola lelo epesinga pasi penza epesinga pasi vraiment bandeko nanga mobali azolela mobali aolela désespoir mobali azolela déception bolingo ezalaka tala baka tozomona mais to en vouloir de quoi moi sioté peut-être akoka na été ko supporter moi je me dis parfois dans la vie, on ne peut pas toujours pointer du doigt, on ne peut pas toujours juger, il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Voilà, tout ça raté pour te juger. En tout cas, histoire à l'élo, baninga nanga bo pesa na ba commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ba maman nanga, ba papa nanga non pesa bino pe moi nakolo banini. Moi kosunga parce que na sala rapé na ba coach sportif basunga rapé biso na ba conseil à coach sportif baninga nanga ba papa nanga ba maman nanga na ba pokwa to evitaka kolia ebele na ba pokwa to evitaka kolia ebele toza na journée na biso tolia ebele nyonso tolingi ba fufu ba semoule ba kwanga mettons tokomi na pokwa faut tolia ka léger pour corps ezala souple corps ezala bien pourtant tozolala toza léger soki tozolia ebele na bapokwa moyen articulation sanguine eleka bien te yango tomona bato mosusu baza na baka ebele bacholestérol bataux de graisse parce que na bapokwa bato mosusu baliaka à partir ya 22h alali minuit 2h wana c'est pas assez mpona nyonso se dégager yango wana na pokwa baninga nanga toliaka léger osali mwa salade no ya pembeni osali mwa eloko moko vraiment léger to évitera bakwanga bapondu wana totika yango na bajournée en tout cas moi conseil oyo nautaki pa coach sportif nanga aconseille nga mponga mpe nalingaka kolia ayesinga muna journée na olia na nyonso lingi lia na bakwanga lia na nyonso lingi mais na pokwa foliaka léger so bomoni na nsima nanga bomoni salade donc semaine nga na appliqué ndenge coach sportif nanga ayebisi nga yango nameki mpe napesa bino lisolo baninga nanga so bomeka kotyango en avant soki kosunga bino gloire à Dieu donc to na pokwa tolia léger osali salade no pembeni osali maki no pembeni osali sauce na vinaigrette ole omeli mai no olali voilà soki onzala omeli mai ou bien osali café no moke ou bien osali thé nao mais vraiment modérément mais na journée papa nanga mama nanga lia no bafufu lia no nyonso lingi mais na pokwa à partir ya 19h faut kolia léger comme ça nzoto ezomesana nzoto ezoza léger tala pe tokoma na baboton voilà quoi baninga nanga bandeko nanga boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez nga sikola nake kokima poto na oya na li salade nanga naza léger je vous dis à bientôt baninga merci Nabino Bozo Landanga. Je vous dis à bientôt. Ezali chaîne Nabino Mouna numéro 1 chaîne Otolo Bella ma solo ya vie.